Bonjour, bonjour, mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman ile ya nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien bandeko nanga boni santé na bino? Est-ce que boza malamu bandeko nanga boni bino? Boza bien? De mon côté ça va. Les tout ça déjà vendredi le 24 tout ça déjà le 24 février 2023. Topesi nzambe tata merci na ninga za ko batela biso nzambe soki ala musi biso na tongo topesa ke toujours merci na ba ke kolala kolamuka ezali habitude te ba o pe bazana ba hôpitaux toleki bango na eloko moko tezaka po nzambe asali biso grâce ba o pe ba tiki biso toza malamu te koleka bango nzambe asali biso ka grâce awa naza devant hôpital moko o bozo mona ba ambulance na ba ambulance oyo ezo sala musala ya koya na batu na hôpital. Ba ambulance ezo sala musala komema batu koya na bango na hôpital, komema batu koya na bango na hôpital parce que batu wana baza en bonne santé te. Lokwa ba na santé malamu te yango bazo koya na bango na hôpital po basa nini po bazwa traitement. Naza na poso to solola muke ngai na bino bandeko. To solola mwa muke bozo mona kolala kolamuka eza habitude te. Bota la ambulance ezaka ko kende ezokende kolala kolamuka bandeko nanga eza habitude te. Soki na lobi to solo na bino boye kolala kolamuka o eza habitude te elakisi ke biso batu totala evandeli na biso etamboli na biso eza ndenge nini. Bino mo boyebi botali pe na ba chaîne musu ya bandeko mususu basaka ba émission ngai pe na zui awa pa na ngai na zui batineli nga video ya bandeko moko baza ko bunda bandeko mibale ya ba congolaise baza ko bunda babundi penza ba perike longo na mutu bandeko penza bitumba oka petaki bitumba bandeko mibale baza ko bunda bandeko ngo banani ba congolaise tolo baka ba zaïroise bandeko baza ko bunda ba zaïroise. Alors bandeko na ngai ndenge tozalaka boye totambolaka boye na komela mingi te oyo bozo mona naza quelque part na Paris ka awa na clinique moko na Paris ka awa kolala kolamuka nde nazo bake bandeko ezali habitude te. Kolala kolamuka bandeko nanga eza habitude te. Toko telema mwa muke na place oyo bandeko ndenge batindelaki ngai pe video yango nakanisi naza nango awa bandeko mibale baza kobunda babundi bitumba penza ekanga ye simba ye sala boye bitumba baperike longo na mutu bandeko penza babundi. Toko sola mwa likito sola muke na makambo oyo etali ba mentalité na biso evandeli na biso. Evandeli na biso tozo vanda ndenge nini na kati ya société na mokili toza kovanda ndenge nini. Na mekana koluka video wana soki na koyi komona yango boyo kalikamo munene oyo komeli mutu likolo ya bitumba. Video yango eza wapi? Video bitumba wana eza wapi? Bo patiente mukena ta na video yango bitumba soki na omona yango. Aya video ya bitumba wana eza wapi? Namoni nazo retrouver yango te na retrouver video na bitumba te. Na yebite po ngala za so otineli nga video na tali puis na efasaka na bomba penza ba video penza te ke na vanda na nka abona to ndisa galerie to na saka bongo penza te. Bandeko toza na batu na communauté oyo bazana na bizaleli ya bitumba. Ndenge toza boye mutu oyo ayebaka situation ya moninga azalaka te. Loba mobali nde ayebi situation médicale ya mwasi na ye to mwasi ayebi ya mobali na ye to bana bayebi ya ba parents to ba parents bayebi ya bana. Okomona mutu azotambola na nzela oyebi te santé na ye situation médicale santé na ye eza ndenge nini yo yebi te yo kozwa likambu na mutu fona simbe na nzoto mutu foto bunda na ye bizaleli yango abitumba bato oyo tilo yo babundaka elekelaka ngai na mukolo ya lelo na 2023 eza kaka na bato bazaka na baji ya kosimbana na nzoto na ya kobunda ka bitumba to bunda kobunda eza malamu na bato balinga bitumba pe bakola na bitumba. Mais na yebisi bino oyo nga na moni place naza awa na lakisi bino ba ambulance
oyo ngai na uti komona siko bandeko. Non. Oyo na uti komona na ba ambulance o na uti komona. Ndeko moko baye na ye awa. Non parce que abundi te. Abundi na ye te. Abandeki ne kotambola nde boyebi toza na ntango ya malili. Mutu alati manto, yozo mona kaka mutu azosala nini mutu azotambola. Mais état de santé na ye oyebi yango te. Nzoka mutu azotambola oyo azaka na problème na ye ya santé. Atambola na poche na ye ya traitement. Donc alati manto na ye, aza na poche na ye ya traitement, aza na problème na ye ya barin. Ye mutu moko ana problème ya barin. Ye mutumo a un problème ya cœur, ye mutumo a un problème à sucre. Mutumo moko. Santé ya mutu. Mozo mona mutu azo tambola. Oyebi santé na ye te. Mutu alati manto, na kati kuna, aza na poche na ye, azo tambola na poche na ye. Azo tambola na poche na ye. Kaka batu ya koswana, batu mibale. 3 personnes. Moko azaye moko, misusu bazaki mibale. Bakutani na mutu. Li, bomoni mutu nazo tambola na velo. Bomoni ya, mutu wana tambola na velo. Bomoni ye, ye wana na velo. Ambulance yango etelemi. Mwana mobali ya bato azotambola na ye na poche na ye na ba problème ne ya santé. Azotambola na ye malembe. Bandeko mususu oyo bazalaki mibale. Bakutani na ennemi na bango. Ennemi azalaki ye moko. Bango bazalaki mibale. Ennemi azalaki ye moko. Tango bakutani na ennemi babousculade bandi yokutu lobaki boy yokutu saki boy koswana babandi koswana donc batu misatu bazoswana bolanda bien bino bozaso ba elimino ba émission kitoko ya kolobela bino ba émission éducative wana bolinga te c'est comme ba émission polémique wana boyeta lebele bobandi kopesa ba bizu ta bazola bino makambo kitoko bolinga te c'est comme makambo polémique nde bo sepela to yeba na biso bino nde bo fonctionnaka bolinga ka mingi ba émission polémique so bazola bino émission ya bien bozolinga te bandeko sikoyo bato babandaki koswana bato misatu na bousculade wana kaka obiki na poto pe ndenge bandeko wana babundi babundi me bobiki na poto ko simba pe mutu boye na nzoto te ko beta mutu boye bien oyebike na poto boyebi yango bien biso tovandaka na poto eza lokola Afrique te siko okuta na mutu bo banda bituma ndenge bandeko ko babundi en tout cas ezokamusaka pe makasi komona bandeko abasi mbale babundi batikali bolumbu balongoli babilamba etu bato oyo misatu baza na kati ya discussion bazo discuter bandeko oyo bazaki komenase mutu bato azoleka ne mobali azoleka na ye bazalaki pe bato mibale bazoleka bazosoana bango bazotambola bato babande ko se bousculer na baza koswana moko parmi mibale babande koswana sa moninga ndenge zala kaka batuti ndeko mobali wana ta batuti ndeko mobali akoyaka te ndeko mobali na se akoyi bazalaki mibale heureusement azalaki na ndeko na ye bazalaki kotambola bango mibale kokoya koyi aza na problème ya bare, ana problème ya diabète, aza na problème ya motema. Ndeko ndenge zala kaka mbala moko abengi ambulance alobi kutu nako benga pompier te po aza na grave problème à santé, il faut na benga ambulance, abengi ambulance yeko bango na ndenge baye na clinique nde bozo mona nga a place nazali a na c'est na clinique en plein malamu te bozela nana. Voilà, dans les bozomona na sima nanga awa, o bozomona na ne bozomona eza clinique ndenge bomoni wana, ndenge baye na clinique. Na ndenge baye na clinique, baye na ambulance ememi mutu awuta kindaku na ye kasi bomoni.
na ndenge baye na clinique pona likambo uti komela ye pona basala nini bapesa ye traitement. Muto abato bande kotambola uti na ndako heureusement bazalaki mibale muto aza kotambola na ye likolo akutani na bato koswana bato balinga bitumba na bousculade na bango baki kotuta muto aza na problème ya nini ya santé muto akwei poche na yazaki nango biloko na bakisi esali nini epasuki talaka ozotambola na malembe siko batutu ya par hasard poche kwei poche na esali nini epasuki poche epasuki. Soki bazaki mibale te azalaka ye moko babenga pompier ingese eloko mususu heureusement babengi mbala moko ambulance ndebo baine na clinique ne na lakisi bino avec preuve bomo na place onga naza na clinique place naza siko ne na osana bino bona vandi na kati ya voiture pona baye ko vanda na kati ya clinique na ye ko vanda na kati ya voiture. Et c'est juste kaka pona ko yebisa bino ke bandeko ba eluka makambo. Voilà, c'est juste pour vous dire que bandeko oyo bazana na molimo ya bitumba ya kolukaka bitumba kolukaka koswana bandeko mukolo ezali bokomema ngambo kiyankeza na tina te kiyankezaka na tina moko te. Pourquoi ba sportif kuto ba bato makasi okomona te tshura mboma kebeta mutu na nzela maza sportif okomona te tshura mboma tika ndaku ne akende koluka mutu mo boye po ba na problème akende ko beta mutu wana tshura mboma osala ngo te omona ngo te po sportif onga na yebi eza tshura mboma maître tshura mboma na pesi mbote mutu makasi asa soki na 2 mètres combien mais ataza na problème na mutu na ndimi te maître tshura mboma ko bima na ndaku na ye akende ko sona na mutu bi akende ko beta mutu po so bia beta liko fika moko kao neti nga boso na zuka moya tshura mboma na olamuka na clinique na kolamuka na clinique. Comment lelo bato bakoma koswana pamba mboka to ye uliso to s'intégrer bakolo mboka baba to oswana te bakolo mboka baba to bitumba te mais biso to wuti kaka na ba comportement na bibiso so na bibiso na généraliser mboka mobimba na bakoyo ya ba comportement ya mabe to wuti na ba comportement na biso ya mabe so to ko ba na linga to ko ba na kibusenzi so to bido na linga leza bongo to wuti na ba comportement ya mabe to memi ngo na mboka ya bato to longo na ba comportement ya mabe to yenda ngoti na mboka ya bato sikoyo oyo kaka omemi ngambo muto bata bande ko tambo yo muto tuti likolo nini likolo koswana bandeko boyukaka ndenge nini bomelaka pe mate bato bana na bizala koswana bizala kobunda bomelaka pe mate na makambo koswana na makambo kobunda exemple ndenge mama ozo tambola boye bomonde mama bato otambo mama koko oyo nani abi problème ne ya santé mutu yebi problème na ya santé aza te sikoyo mama boso koki otuti ye likolo kaka oki otuti mama bato akoya kufi okosuka wapi okosala nini okosuka wapi okosala nini ndeko bandeko bolinga bitumba bandeko bolinga koswana okolongwa na ndako na yo obimi peza ki ngana ke kobunda okolongwa na ndako na yo obimi peza ki ngana ke koswana tala ba mama oyo soki babandeki koswana na balabala te eske bengeki batuta muta bato balinga batuta papa bato oyo na yebisi bino kutinga ana clinique bangaki batuta tata oyo muto ozotambo aza ba problème ya santé ndenge toza boye muto ayebi santé moninga aza te yo komona muto otambola oyebi na yo santé na ye te situation na yo oyebi te komona muto azotambola moyebi te aza problème nini bato ebele baza bota mosusu batie cœur artificiel atambolaka nango na poche aza un problème de santé nzoto esebeba azo ndenge likambo oyo kweli ndeko oyo mko lelo tolongo na bizaleli na biso mabe na mboka na biso musika 8000 km to memi bizaleli na mabe na mboka bato ya mindele eza bien te eza malamu te bandeko tomeka na ko revoir tomeka ko revoir na ba comportement na biso bebla comme na biso mabe tomeka ko revoir ango nano ko bunda ya na bato na boneti ba biso boyenga yoyo ndenge na kola natikala obunda na mutu te ata kutu koswana opamba ngai elimbu botu na bana mbinza baya jojo nyoka bawoyebisa bino ke nani wana mwana malamu bayebisa bino wana mwana malamu makambo akobunda ya makambo na ngai te makambo akoswana pe ya makambo na ngai te yango wana nga soki na moni mutu tozo simba te ngana tozo kana te
to yembi ka nzembo fali bloc to salele on ka nzembo fali kaka bloc to se bloquer soit to bloquer nga na bloquer yo to tikali ndenge wana to lekani ni vi ni koni to kutani wale ki na gauche wale ki na droite pour na ko éviter ba problème parce que ba problème il faut ko éviter yango il faut ko kimaka makambo il faut ko kimaka makambo mutu normal akolinga te makambo yela ke faut kimaka il faut to sala système embadi mama emunu ekamunu ko mama ekamunu ko embadi mama mukeza bave mukezola mukeza babe mama embadi mama kamunu ko faut to sala ba embadi ba kamunu ko c'est important makambo faut kimaka yango tala siko mutu abandaki kotambola mutu abandaki kota heureusement azalaki na frère na ye azalaki na frère na ye heureusement tala mutu ndenge oluka makambo est ce que mutu mpenza aza normal na vie ya lelo okokutana mpe na mutu boswana non vie eza dialogue vie eza koswana te vie eza quel que soit problème vie ezalaka dialogue kosolola oyo eza soni makasi soni komona bamikolo babunda natali video wana na beti maboko ngabi mputu mambo makamusu na poto okola baske na poto makambo ezalaka tomoni bato babundi balupirike longwe babilambe longwe na nzoto nakoka te je ne peux pas obanda ndenge nini na banda nakobanda bitumba ngo ndenge nini na makasi nini nango na obanda pe bitumba na bando bunda nakokubunda te déjà violence eza mabe surtout na bana basi moi c'est ce qu'on a violente ce n'est pas bon ce n'est pas bien violence eza mabe surtout na bana basi cause la violence ce n'est pas bon bato bana ba comportement bitumba o nanu boye il faut qu'on revoir notre comportement kotika mambo ko bunda makambo ko sona na balabala makambo ko sona na ba wenze makambo ko sona na ba fête makambo ko sona na ba métro tina ba métro bato baswana ka tina ba train bato bazo swana pona nini eza bien te yango na epengle kake bokeba bino bato bitumba bosala attention o senti kinga na mutu makasi nako beta yo nako santé ya mutu yebite soki mundele asa interdiction ko mutu aza na droit ko simba mutu na nzoto te pona nini po ba yebi ke oyebi état de santé ya mutu te yo ko simba mutu na nzoto obundisa mutu oyebi santé de okokota boloko yo mundele est-ce que ana poto bato babunda vraiment mundele alinga bitumba te mundele alinga ka bitumba te mais biso kana mutu makasi na biso kaka na comportement mabe bizalela mabe oyo toya nango yango bato bundaka te pour moi je peux pas me battre yango bato basaka nini babundaka ngai uta na botama na hebi bitumba te o nakola na bitumba te o nakola na koswana pete mambo koswana ya makamu na nga te nga munoko na nga elinga koseka nga linga koseka mais na bangaka pe makambo na lingaka pe mutu elanga problème te na lingaka pe to na so mutu elinga problème na bi pardon to kabona bi pourquoi parce que pe mabomoy e uta pa nzambe na midi na rapoli na ndakula na yote quand je dis yo donc je parle en général na pourquoi pe na lera pe na ndaka mutu te kolala pe pongi kolala kolamuka pe eza habitude te po nzambe nde mutu ayebaka ke na mutu loko alali na tongo na kotia mpe mabomoy elongi na yo pe mutu eza na ngonzela te kinga na kosali na kotambola yango na saka nini so na mutu ngai langa problème na bien kamunuko na kimi na nga na boyi na ngai na kimi na boyi botala mosa ninga otambola simi mobile ne auti na kati ya clinique nani ayebi santé ne ka mobile mutu ayebi santé na eti mutu ayebi santé na ye aza te ka mobile ne mutu ayebi santé na ye nde eloko na utu yebisa bino ndenge esalami bongo mibale baoleka discussion baoswana batuti mutu batuti ana problème ya santé ambulance ememi mbango wapi ana clinique bandeko na vie il faut koyeba kokima makambo na vie il faut koyeba kobanga makambo
Makamba bitumba onde elekeli ngai. Pona moni su video yango te batindela kitina feza na supprima ki yango. Batu bazo bunda, basi pesa, simba ya, kanga ya, na picoli suki. Je peux pas le faire, c'est trop dégueulasse en fait. C'est dégueulasse, je peux pas. C'est trop dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'est le monde à cause de l'angoté. Te. Bitumba te. Non, c'est trop dégueulasse. Ouais, makasa nga obunda. Atakut na kimaka. Bandana bota mana bunda na nute. Bandana bota mana yebi bitumba te. Nde bakanga mutu na nzoto. Déjà la zara violente te. Eo bakanga mutu na nzoto kamita. To bunde. Nakoko te. Bande ko bosa la tension. Bota likambo chokomela ndeko. Oyo naza ko expliquer bino nazo ebisa bino. Bino bolinga boyete. Bino bolinga na bino polémique. Mais eza polémique te. Eza kotelisa bino ke bande ko bokeba. Po bato na mi balende babundi. Ceux qui mutu na problème à santé, okendo porter plainte. Ezo dépendre pe na nani abande ki liboso ko beta. Mutu abande ko beta. Ceux qui mutu na problème, bokende na police. Eza bien te bande ko bizalili musu faut ko éviter yango. Maka musu faut ko éviter. Et puis ko bunda ngo ya âge nini? Ya ba mama na mona ki ba mama mikolo? Basi mikolo? Bana mike bitumeza pona ba mineur na école. Bana babuni matape. Bitumeza pona ba majeur te, bato bakoli ba vandaka, si un problème ba traiter problème ba solo li. Babundaka te. C'est quoi bandeko wana? Bakweli likambuti. Bakweli problème. Baki ko tout amuto za un problème à santé, un problème à cœur, un problème à rein, un problème à sucre. Trois biloko na nzoto mutu moko. O ka ke muto ata mona liwa na ye. Siko soki ko koyela yo bongo. Bandeko to changer ou alors non. To changer ba comportement na biso. Sikoyo muto yo ninga ba atutaki na nkota tout par hasard. Mais est-ce qu'il y a na kimia kati na ye? Azana kimia kati na ete. Ozo ba muto ba to soki akufi. Asa kimia kati na ete. Do ete ya biso bandeko. Totika bizaleli oyo. Bizali ya kobunda oyo eza mabe eza malamu te bandeko makambo bitumba eza bien te. Ata pe koswana eza pe bien kaka te. Ba mikolo baswanaka te, ba mikolo basololaka. Mikolo baswanaka te. Koswana eza pona bana mike o bazana na maele te. Mikolo basololaka, mikolo baswanaka te. Mikolo basololaka, mikolo babundaka te. Bizaleli na biso mabe ya kosona na ba train, kosona na ba métro, kosona partout, il faut totika, kosona mona batu na ba fête, kosona na matanga partout. Bande ko totika bizaleli oyo eza malamu te, eza bizaleli ya mabe. Na lo basoza mutakanda kotala ngate po sepela na ngate. Soki yo mo penzo za mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngate. Bato kanda botala ngai te bokenda kote mususu ngai linga bato kanda batala ngai te soza kotala ngai te pour sepela na ngai te. Bosalaka très attention. Makambo ko kosimba bato na nzoto eza mabe. Oyebi santé ya mutu te. Santé ya mutu yebi yango te. Kosimba mutu na nzoto te. Et surtout toza na mboka mundele. Bitumba na poto. Non. Tokuta mundele moko abundaka te. Mundele alobi so za likambo, mundele ko porter plainte. Mais ba voisin, so boza na conflit voisinage. Ba voisin bozo swana. Bo bando sona Madame Merkel, Madame Brigitte, vous avez so ka moni lekeli ya ko kana susu. Guerre ko swana te, akeka kana police. Oh, je suis venu porter plainte contre madame. Madame elle a fait le barbecue et le fumier tout ça boy na boy. A porter aucun plainte. Bakobengo sope madame a bi barbecue na ozo tungsa fumer na ye vrai ou faux? Oh vrai. Alors que ça sous boité. Et sili. Qui m'y écoute. Ce n'est pas pour rien basa la prison, yango munde la sala prison parce que prison ezali lié moko ya rééducation. Que au sali likambo, soko koti boloko ba rééduquer yo. Bon pourquoi basa la prison? Prison ba tiango te po ba kendo boma bato bakufa. Ba tia prison po ba rééduquer mutu. Oyibaki okoti prison tango kobima oyiba lisuti. Obundaki okoti prison tango obima obunda suti. Osalaki boy, c'est ça rééducation kaka. Eza place koboma mutu te. Eza ka ba rééduquer mutu bazongisa mutu na nzela. Yango wana soki mutu akoti boloko mona ba travaux eza kuna osala boy ozongisa boy ba rééduquer yo kaka.
totika ba comportement oyo ya ba comportement mabe eza malamu te ba bitumba na banzela ejo horreur koswana na nzela mona na metro bato bazoswana na fête même na fête place bisengo mona bato bazoswana na matanga place ya mawa oke muta kufi omona bato bazoswana bongo na biso ekenda wapi ana kosela pardon bongo na biso cerveau ekenda wapi so zamba mbala no liboso kutena nga na za mama Elia Nitu la deuxième maman la reine mère s'abonner na Elia Nitu TV ceux qui ont s'abonné kobosa na te activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ainsi que quand na chaîne na biso ozwaka notification to sera ba émission belé to za ba émission culinaire émission en conseil ba émission ndenge na ndenge elekaka awana Elia Nitu TV lokwa nazaki libanda tozaka boza libanda okutana na problème so za caméra sanini obraki mbala mo caméra na problème oyo okutani nango neti ona utu ebisa bino siko muto ena misu nanga explication na pas frère na misu nanga cause ya dispute baki ko tout emuke nde tolo boza nkata na kisibino clinique ana kata clinique. Merci mingi na bino so bolinga mama Elia Nitu obo dispose à temps pour na mama Elia Nitu kana na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ni besheneli bana betu bons bisous, bye bye.